la grâce, aime la grâce, aime la grâce TV, aime la grâce TV. Voilà. S'abonnez-vous, s'abonnez-vous, s'abonnez-vous massivement. Awande masolo awande bana poto bazo pesela. Awande nyonso ezali. Bino batu bola nanga na minute oyo na chaîne na biso ya kitoko bino mo bomo ande ba bimisinga elengi na chaîne na biso aime la grâce TV chaîne moko kitoko ya makambo bien po bomona ka makambo boye bomona ba Samantha Mushi bomona ba kingandi chaîne moso ezate chaîne moko kaka chaîne aime la grâce TV. Abonnez-vous massivement na aime la grâce TV chaîne moko ya bien oezolo ba makambo bien oezo lakisa ba image ya bien binomo bozo monango bo s'abonner belé ba fan nyonso orgazi o bolinga ko orgazi bozana besoin actualité orgazi bo s'abonner na aime la grâce TV boko mona ngai na aime la grâce TV. Abonnez-vous massivement. Alors Bendeko, merci nombreux que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Alors Bendeko, vous êtes en direct. La grâce TV. Ouais, c'est une mission merveilleuse, la gracieuse. Alors, Bendeko, na vous passe bien le mot toli. Quoi, mingi ba yi barate. Tata moko boy, asaki ni ba koku na ye. Ba koku ba tinga mi ka koku na ba 16h wana no koku dizana posa ku dia koko. Si. Koko lui lelo ngana matene nzete ba koku ba tinga mi ye. Papa wana mataka na nzete te. Amati. Tanga matili koli nzete bandiku tata wana yembe sana kaka na via kuleta maneti ya nyopi sikoy eksi ya kuleta maneti ya nyopi ye alala kanangu akenda kanangu bisika nyos mema ke kusugula na maneti ya nyopi papa amatili koli nzete tangu matili koli nzete abandiku buka bakokoti bakoko ne balobi koko wayu ikoki sikoy papa tangu atali na se nzoka la grâce soko lati nyopi imoni saka mabele lokula pembe yemba moko lubino oyo nokusota mukaka koko mbala moko mitiki wuti ni kolu mbala moko mabele apika pia bon oyo batu bakokaka te nzamba koka yango donc naza eliki na nzambe ke ekosimba po ba oyo mpe basala ngo oyo bape babima basimba mpe suta na jésus te travaille toujours na bolingo pa badina komikitisa et tombola biso toke liboso si yo banda tina koma ndenge komi lelo bato bamona kenake no aime la grâce TV po mokili mobimba yo yebi donc c'est-à-dire oyo wana bango nga mpe nazanga siko fo tuna bango po nga naza kwimba donc nga naza kwimba do biloko ya nzoto eza kati kasi wana babanga na bango te sanga na moyembi na ndenge comédie pe susu pona babeta bord na vetone opération drago pa na lambi yango sikoyo na maloba po eza pe bord nanga ye ndazwaka yango ayembango fo nga na yembango mpo na conseil kopesa bamiyibi ne ya basosoleli nga siko na yango babeleli moyibi bato babimi ebele bakomi otuta moyibi nayibi kaka lika ya bwasi kwenta botikanga tufina yo mama na yo lelo kokufa nayibi kaka lika ya bwasi kwenta botikanga moninga nanga tika vi oyo ya moyibi omoni mingi biso zaka sesi nga na mukongo kizodisa yo yebi mutu msomo na nene loko te malinga bamona yende danser donc kizodisa bakisakata moko boye ya bien te yon to bisi bango no kizodisa la te bolingwa ni klete bolaye mama bolingwa ni klete bolaye chérie bolingwa ni klete bolaye bébé bolingwa ni klete bolaye chouchou nga na atro munila ka sesi neti nga natiri na nga na onekela tuma fort na mutamawa ouais na mutamawa do banzembo presque ozoyoka presque zaka yamba mais so tele on a kati neti oyo ezake mwasi alela mobali so tali lili eza donc mutu moko boye alingi mwasi balingani mais siko na famille na bango balingi
mobali te balingi babayise mpa moto ya mbongo yango ma olela sikoyo nga mobola nakozwa wapi mpona bala yo donc eza banzembo moko boye. Les abonnés, soyez vraiment très confortables. On appelle ça nombre de places bien sur Bolandaka. Image à M la Grâce TV, babi chaîne ils ont côté na banda donc ils ont singa la permission na bino pour côté CP ça bino donc lolo toza on a sans pas bon la carte décor échangé veut dire to ko zo mon PP na cadre ya groupe oyoza il y a notre artiste Nzambia babi Sambil la musique yende muto et bengi sibiso a on a sans parle de ko découvrir quand même ba talent na bango parce que ils ont un talent énorme biso na aime la grâce boy ko bomba bango pour na biso moko to lingi pe quand même okilimo bimba et découvrir talent oyo bango bazana ngo idéologie nini o bango ba yeli biso na kati ya Luanda ngola on a bino so bolanda aime la grâce TV vous a toujours connecté branché vous c'est la place vous aura image là je dis merci et puis à mon patrocinateur officiel la chaîne aime la grâce TV babi moko le maître boss les Canadiens pur mutamakasi yazalaka soit becho liko fait à peu 100 $. Alors est-ce que yo on dit moi liko fait pose à 100 $ pour chaîne marque alors tout ce qui n'a suspense là je dis merci et pas ya Zé Azar ya bapoma le cœur de sa femme yende mutasimba chaîne oyo pour que ma musala oyo continue ko kende liboso je dis aussi merci. Et puis, il y a Akaprom Tassim la image dans ce merveille angala boya. Tout le monde toujours merci. Et puis, il y a Akapro, Akapro, Asala Musala Gito, on a qu'à sa chaîne M la Grâce TV. Na moni pe bongo confrère nanga monté ma babi les combattants de lutte, Moki Christopher Moki, babi Moki chopé nanga mwana ils ont fait ça maram nango. Alors na boy comme monopoliser malobananga, na niveau vraiment na kota Zambia en leader, donc à côté mon na chana viso pour que to yambaye parce que babi m'a emboué bandit. Bon, allez derrière bonne santé. Ouais, Pépé la gracieuse. Vraiment, Nzambia artiste, toujours déjà na plateau. Alors, na convidar ba fan nyons, oyo ba bazo zo quand même lelo. To vanda poto beta maso na biso bien monya honte. Te za pena bongo la gracieuse. Ouais, yé bi. Comment lelo la kangi alors to vanda, mais ça ça voilà. Bon, nous voici déjà na plateau Nzambia bonne. Ouais, ça va la gracieuse. Tout le monde a calé, Nicole, 3 ans passés déjà. Beaucoup de temps, c'est un peu. Le site au Canyon, la plateau surtout à Marie Mies, à M la Grâce TV. Ouais, Mabi aime la Grâce TV de ma caméra. Ah ouais. Mais quand même, le bosso à la caméra parce que c'est toute la première fois, surtout dans la chaîne à M la Grâce TV, le bosso ba mon ayo, mais Nzambia on pon ayo lelo. Tokoyu ko kanga nini pon Nzambia. Bon, oh zake ba fan ba ko kanga bien pon Nzambia. Masulongo nde ba yebi na bi kezo kam sabat. Mais ni comédien moko boye tebile papa Nzambia maman de beta bandule maman de belé donc na bi comme ça batu mais et ça marambu ya moni toute photo de ça l'émission na yo na bané ko se présenter trop que na artiste musicien comédien décorateur donc wana beneza ba don o pena donc ils a katina nga ngi senga funa bi misango donc artiste na triple action. Ouais, triple action pena ngolo. Ouais, ngolo. Alors le lot quand tu aimes bien na cadre ni ya comédien parce que na bi comédien apparemment ça là on est bien les lots kimi qui comédien ngo tu ko yambelo na musicien. Bon, par rapport à comédie na kimi ngo te mais isa eloko moko boye o isa kati na ngana ngi na bimsongo po mukile pe e yebanga quoi. Et ba talent on na ngo na ko bomba ngote. Donc on sait que qu'on a bimisa ngo pena ba tuba mona. Ya. Mais quand même l'idée en Zambia on a habité aux Amayo Mokoto surtout Sambizanga comme ya Sambi la musique. Sambi la voilà. Sambi la musique on a vu que aux Ayo Mokoto malgré yo d'idée mais quand même pour te continuer ma solo vito quoi bon mona que Sambi la musique et ça car l'idée en Zambia on te ba za pena batu na yo azo evu na bango. Alors je vous invite mes frères beaucoup à mon plateau pour ça la gabola mon aga dans poto bandaliso on a vu très bien. Vraiment, donc le cas beaucoup déjà entré na bino bana, bo va na bino boza tranquille. Vraiment donc on va sentir entrer na bango babi babo tonton, vraiment soyez les bienvenus na plateau na biso. Vous se sentir moi à l'aise mais
Zambia, yandeni. Fungola biso na parenthèse ya sambi la musique. Idée yango idéologie yango ezala na ndeni. Bon, idéologie sambi la musique eza que mingi ba bina au Zambia, mais la mitso benande o skweza jise leader. Voilà. Ouais. Pour son abeti ba système ndio kaka Zambia oli pasa takinga. Donc idéologie bandaki tonga na yaki koto vraiment na sambizanga. Bon, ndio na misana na ba ami to kufela ami na biso mo to zaka na ye. Bon, na pesa bana ma idée que non tout ça la hommage moko pona master. Donc betaki loko anto ko ti studio. Donc pesa ngo pena makambo na kati ya matanga batu ba leli fort ngana c'est bon. Mais pourquoi pas ndio to sala loko batu bandimi ngo to ko sala pe kaka mouvement moko boye pe to bando pe ko beta. Loko les abatana de na zaka nango. Yango esengaki ke to beta pena moi single batu pe ba sentir que ba travail ça yango to beta ki tumba zazu. Yango na lancé pena tumba zazu pour mukile mona. Mais comment sambila nano avant to kenana tumba zazu depuis to kota mais comment sambila ngo la sambila. Donc sambila eza bairo otoza eza sambizanga. Parce que ebenga maraneti na terme moko boye sambila. Mingi babenga ngo sambila parce que lola to créer ki bora ngo na kata sambizanga. Donc to tsaka ngo non sambila musique. Ouais, là tu prends ton mot moi bon. Wow, sambila musique. Vraiment na sepeli na sambila musique mais na lingi matolo banano mingi te. Avant to kota na to pesa pe bana mai te, ba téléspectateur ba Hollanda, biso to pesa ba pe lingi pe ya sambila musique. Alors vous c'est là moi lo moi a capella pour bana mai ba sepela ba bon ton to minda aspect boza correct. Même est-ce que mingongo pesa correct? Ouais, yamana ndé ala bongo senga bongo. Bon, to betano Lili. Moi a capella quoi. Basekakanga ye na famina yo batongakanga ye na baninga bayo balobaka nanga na zanga nanga misolo balobaka nanga na zanga nanga mituka babakisa kutunga na kopesa yo nini babengaka ngai mwana ya mobola 100%. Lili baparent bayo balingi kaka matwa mosolo liye balingi kaka badolare mama bongo nga mobola nakozwa wapie mpona bala yo Olivier. Merci beaucoup, leader. On peut sentir quand même. Moi, mon bon, ça va bien. Félicitations. Vraiment, on a senti quand même Ngongo ezali. Mais tu as quand même dans le système ya Tumbazazu. Tumbazazu na ebité Tumbazazu nini biso eno. La grâce mais yo za mwana mwasi. Vous tapez le ça yo yebi. Zazu. Bon, Tumbazazu za yo yebi va produit bon c'est la série pour les misa soup. Ba défrisant ba. Ouais, est-ce que na sel on a sens que na moi na kata Luanda batu ba lingi trop kolanda ba via ba. OK. Songi mutu mususu alingi kaka neti mutu ana zwa te donc yango na na système ana donc na bingi bango neti batumba zazu déjà bato balingi kolandela bavia batu kokota makamba batu balingi te la gracieuse nde na mito ato bombelanga mena oki déjà kotambola na IDS mais malgré bombelinga réalisateur sa fundaki na yebi donc mutu alinga te la gracieuse aza na IDS yo na moni na pesi batu ke no tumba zazu do baza batumba zazu donc baza batonzi qui ça il faut que tumba bango OK ouais faut que tumba bango OK merci beaucoup donc toi vraiment que idée à tumba zazu quand même ils a faire maintenant où comment on a extrait à clip moko salaki est-ce que yango nde tumba zazu mbeza na elo mususu o saleli biso pe poka mokilito sepe bon clip wana eza lokola na babenga ngo eza bande annonce donc dasa mupende tumba zazu eza nanu na kunda na ebimite donc wana eza lokola bande annonce poto pesa batu moni batu ebilinga trop na mamba théâtre siko na ngana pesa batu image wana po ba sentir pena que non mutango aza na batalent po na sala pena ba revue po ba mona batalent tout fona bimisango na sala pe ba revue kala te ba ozwango ba revue ngo lolenge nini ya revue déjà okomi comme journal eza pena comme moni ba revue tondo tanga mingi na bakini ba histoire moko boye papa moko boye ba bilo mo neti donc théâtre mais na chance qu'on a nenga ba livre parce que théâtre mais na chance qu'on a livre mutako zwa azotanga
marque moi bon tozongo na langue nini portugais to lingala ouais na minute oyo tosala nanu oyo biso toza na mboka bato mais tosala na makambo eza ya biso na ndenge kilingala na ndenge lingala nanu babi foto bandana na bango po moni basungu pe baza na komo pesa bango elengi wana biso ba komo geda cours ya lingala po bamoni ka vitesse oyo sambila musique aye nango esengi pena ke no fo toyeba pe ka lingala po babinaka po na betaka ba show awa bayebi babinaka bayaka tozaka to mais tobi o mingi na comédie mais nini poussé o mingi opesa goût lisusu na ndenge ya musique bon moi moke comédie na Luanda basenesi moko obebisango bakomisa yango neti ya towa nde toloba na portugais ya towa na bamatanga donc mona motu moko babengisi yo te po eloko fo opesa yango valeur donc babengisi yo te mais yo moko ye obandi kosala comédie namoni ko nde ezokita mwa valeur donc en plus na ye monaka eno te ngai ifo nasala ngo na bandengi na ngai moko boye ndenge bavie na biso bangadi osi basalaka bavie na biso bambuta likasu bamasa na ngai siko pululu mpe sonam asala mpe babiloko wana comédie na musique mpe donc naza kaka mpo naza nango mpe comédie natambulaka nango ezali alors bandeko merci nombreux que vous êtes joli que vous me semblez beau alors bandeko vous êtes en direct na la Grâce TV ouais c'est une mission ya merveille la gracieuse alors bandeko na kupesa bino mo toli kwa mingi bayibaka te tata moko boyi azalaki na bakoko na ye bakoko batingami kaka koko na ba 16 wana no koko tozana posa kudia koko si koko alobi lelo ingana matana nzete bakoko batingami ye papa wana mataka na nzete te amati tanga mati likoli ya nzete bandiku tata wana ya mesana kaka na vie ya kulata maneti ya nyopi sikoyo ex ya kulata maneti ya nyopi ye alalaka nango akendaka nango bisika nyos même ake kusugula na maneti ya nyopi papa amati likoli ya nzete tangu mati likoli ya nzete abandi kubuka bakokoti bakoko nebe lobi koko oyu ikoki sikoyo papa tangu atali na se nzoka la grâce soko lati nyopi imoni saka mabele lokula pembe yemba le moko lobi no oyu nokusota ngukaka koko mbala moko mitiki luti likoli mbala moko mabele apika pia la section est-ce que vous pouvez sentir mais est-ce que dans le monde de la musique yo lelo ndimi ko embrasser est-ce que okokango bon oyo bato bakokaka te nzambe akokaka yango donc naza na eliki na nzambe ke ekosimba po oyo mpe basala yango oyo bape babima basimba mpe sultan na jésus te travaille toujours na bolingo mpa bato na komikitisa etombola biso toke liboso po tomoni mpe balider ebele awa na Luanda surtout jusque là oyebi ke malgré bakenda na bango babeta baconcert na babar parce que toyebi ka mingi ezalaka babar tokenda kobeta baconcert mais bazosuka kaka na baconcert ya babar bazokoka mpe vraiment kose promouvoir te bake liboso bake musika est-ce que lelo nzambe awa décidé parce que comédie amoni yango bato bazoke kobeta ka bongo sans même cacher eloko te bazoke ka kobeta babengisi bango te baokende kosala comédie na bamatanga un peu partout elembi si ozwi mwa découragement est-ce que na monde ya musique epende okotiango oyebi place yo banda tina koma ndenge okomi lelo bato bamonaka kenake no aime la Grâce TV po mokili mobimba yoyebi donc c'est-à-dire oyo wana bango nga mpe nazanga siko fo tuna bango mpo nga naza kwimba donc nga naza kwimba do biloko ya nzoto eza kati kasi bango babanga na bango eyali likambo sikoyo ya makila fo kota nde eza likambo okota to siko bango babangaka oui nga na biso mais kwimba ndeni kwimba nga ne bimboka bapapa na biso mboka papa na bino seke yo yebi makambo ezalaka kuna non nayebi nanga te yo yebi nazala témoin te na boyi non yo la grâce parce que nayebi mpe baoyo baotala na misu bangala nanga mpe ya lac mai ndombe bayebi na bango mpe te sikoyo fo fungola biso te donc kwimba ntango yo eza moto akwimba oyebi abengaka poste kuidabi donc mboka wana oyo eza tv mais balobi ke mboka wana eza mystique siko nga naza moto ya mabele wana donc eza mystique yo yebi boyino koloba po baloba la grâce ezipene nga zana ba succès za nango
ya panzi wana. Mais Kotondo ke Simba. Te ona Simba te. Oliana ni Nzambiao. Bana baga mibale. Te baliaka batu te. Baliaka sute la gaseuse. Ezaka ga noko kota kaka âme esprit donc komi kota kaka. Yango linga étranger te. Ouais, neti ngamo mona mabele na kota na ozwa na obili. Oza soke Simba. Te oh mais Simba po se Simba ki deya. Kwimba. Donc Kwimba pene zande pena. Au koti obili po ezo Simba déjà la gaseuse. Ezo Simba. Ouais. Mais tout le quand même innovation ni no koti na mona kati ya musique parce que to monika musique yango saka ba interprétation oto okuta na Rwanda. To ebi ba leader mususu na boy kotanga ba kombo pour juste ko éviter polémique parce que ba bimi polo olimi polémique mingi te. Donc to boy totanga ba kombo mais quand même bango da to ebi ba sala ba interprétation. Est-ce que Sambi là ayeka na idéologie na interprétation to oyepe ne long mususu pe asika na kati ya musique o ezada ana Rwanda nano existe te bon nga pena na ye na musique oyo ya biso ya Sambi la musique parce que to beta bandule o ezane to nzembo yoki eza ya biso mo ya kati donc eza ebele lili donc eza ebele donc tozo sala ngo mistura na ya bato awa na ya biso kuna donc tozo sala mo ba mai mo ka bongo interprétation penza bon le bande to beta ba show public ko senga bo beta so ni mo ko boya wera ya faire ya nini wana to ko interpréter mais yango te za base na biso base na biso eza pena que no Sambi la musique na idéologie nini ka ndenge lo bia ba mistura ba mistura moto kotisi moi comédie na kati parce que wana yo lo bia dana nzoto oto yoki da papa ni opi donc video est-ce que coach on te sanga na moyembi na ndenge comédie pe suspend na beta bord na sa vetone opération drago pa na lambi ngo siko na maloba po eza be bord na nga yenda zwa kango ayemba ngo fo nga na yemba ngo na conseil ko pesa ba miyibi ne ya ba sosoleli nga siko na ngo babeleli moyibi bato babimi ebele bakomi otuta moyibi nayibi kaka lika ya bwasi kwenta botikanga tufina yo mama na yo lelo kokufa nayibi kaka lika ya bwasi kwenta botikanga moninga nanga tika vi oyo ya moyibi ememaka moto kaka na liwa mokolo mosusu koyiba esika bayibaka te yokokufa liwa ya soso eza déjà le studio boyoka ngo kaka na kati ya po eloko tobeta tumba zazu donc eza babilo mo boye eza na bacouleur ebele na kati donc tozobeta bino biloko wana donc oyoka bakizodisa ekoya na kati natali bia obimiseli biso ka batitre bakombo ya kala bwana ndete batumba zazu ya baopération dragon ya banini parce que eza ka batitre moko eza kozongisa biso na ndenge asima mais apparemment kilelo mpenza okoti nango te omoni mingi biso zaka sesi nga na mokongo na bakinzodisa kinzodisa yo yebi mutu mosu omona wana nene eloko te malinga bamona ye nde danse donc kinzodisa bakisakata moko boye ya bien te yango toyetobisi bango keno kinzodisa donc eza moko babilo moko boye mutu mosu oyo ayebi yango te ata bana no babaki lelo wana aotuna kisodisa yango eza nini nde baexplike keno kisodisa eza bamo moko boye tobeta yango na bakebo banini kisakata kisodisa kiduka bamali mwa bongo kisema ndenge ayoloni baboko mwa bongo. Bon, merci beaucoup. Alors, vous préparez les bisous quand même, moi, morceau, mon corps, on a dit que le talent est énorme. Vous pensez les bisous, moi, forme l'eau, mon pour les téléspectateurs, on se voit là, on a bisous, moi, mais quand même, pour savourer les sous. Ok. Et bon, on a vu nos talents, on besoin d'amour. Ouais. Tu veux dire, Joe Manata, parti extrait. Mobali a pembe, chéri nangaya, oh, mwana Joe Manata. Mwana koka na ngai te ko vivre vraiment motema na ngai ni klase tindanga na linga yo manata bongi okondi kolonga mosusu babotanga te na mokili oyo mpona zala likombe oyebi dieke ezisi ripota lisusu azete ok refin zonga ye jomanata ye yaka ye jomanata ye yolangwisi nongai na bolingo na yo yolangwisi nongai na bolingo na yo
Kwiti ya mende sila kakasi ya yezo sila te. Kwiti ya mende sila kakasi ya yezo sila te. Bolingwa niklete bolaye mama. Bolingwa niklete bolaye chérie. Bolingwa niklete bolaye bébé. Bolingwa niklete bolaye chouchou. Merci beaucoup, nous avons dans la section 4 on a sambi la musique. Mais apparemment pas dire on a zo kakande se poser na rythme par rapport à composition bino mosali. Te omoni nga na trop moni la grâce c'est nga nature na nga na on la duma fort na mutamawa. OK. Ouais, na mutamawa. Donc banzembo presque ozo ka presque zaka ya ma mais so tel on a kati neti oyo zake moi si aller la mobile. So tali lileza donc mutu moko boye alingi moi si balingani mesko na famille na bango balingi mobile te. Balingi ba c'est pas mutu mbongo. Yango ma olela siko nga mobola. Na kozwa wapi pona bala yo. Donc eza banzembo moko boye. Ya mawa mateya pona betaka nde bongo. Mais banzemba yo mom tozo koma ou bien bino no sobozo sangisa idée étant que sambi la musique. Non, nga mone naza boye ta babenga Nzambiao, le seigneur de la scène. Donc naza na mutu moko boye naza ba inspiration. Na sala raso na sali nzembo na pepa master ba contribuer pour ma idée, moi ba ça ba vocal oyoka. Ba pesi pe ba vocal, to tangi bo, to kei to donc to sali ma solo. Maintenant qui nzembo utobetela biso ya Joe Manata. Joe Manata. Joe Manata ngo afuti yo ou bien ezaka na kata ya famille. Te non, Joe Manata yo bi palenga place na vanda rati. Na sampa longa na vanda na ville. C'est comme ça on charge à foutre la roneti inane bongo na mboko na ta Covid. Za jeté. Na près du sous donc donc après ça qui m'a cambié signé un contrat que non nga 2 ans fona na foutre le mamba palais. Yo mo na ba téléphone honoré. Ouais, on m'a honoré qui est le quoi na nzembo. Mais dans le studio de côté, charge wana nyonso nani anozwa. Est-ce que vous avez un producteur? Est-ce que carabino na bambongo na bino ya samila bokangisi ka te tokota studio to bozana patrocinateur de la de bino za sima na bino. Te ba patrocinateur pena bali o bazo tsa pena makambo ngwa mais ponga mona koka te yo ebitila grâce yo bipeste uti te. So na bina na ngo seka ba bosunga nga bazate. Donc na za bina na rien. Ba tunde mba osunga. Donc na bina na rien. Donc ba tuka ni ba tsa be fort. Mais Tumbazazu ça na combien de titres? Tumbazazu toza pena na 10 titres. Za pena 10 titres pena complet. Toza pena na ba mayu mususu donc na kati tozo préparer déjà to na ba nzemolo ba boss Claudio Mabi. Toza ba nzemolo ba mobile ya pembe. Donc ba nzembo zebele vraiment. Na boro na episode opération Dragon ya comédie eza pena kati. Ouais. Alors moyen ni borote que la ngo ça la ngo na ba niveau ba réseaux sociaux borote na ba plateforme de téléchargement mais ça ndinga disque nde ba ndinga ça la to ndinga pendrive mama ba lolenge ni no. Ouais, premièrement tozo sala ngo na ndinga ba toteka ba disque to ko pendrive si mape to na chaîne na biso munene on a betela ngo tolo ngamoko aime la grâce TV. Il y a la gracieuse et ça na pe ko zo ba makamutu pour la promotion. Pour yango mokili mobima même bazina ka vena na Canada atala ga chaîne wana déjà bien chaîne mo yebani trop. Merci beaucoup Nzambia on mena bike quand même tozana bandeko na banza bandeko quand même moi liloba ko zanga te cadre ya émission parce que bozama groupe moko sambi la musique. Alors akapo ko sunga biso juste na mutu moko a se présenter mais quand on peut ça moi liloba na cadre kaka ya émission na biso parce que ça promotion ya sambi la musique alors vous comprendre quand même baza ba artiste alors faut peut ça bango chance ba fula ma bima babi aime la grâce TV ezaka rapona mutu nyonso alors d'entendre micro et pas na bango pour na ko se pesa bino boye babango. Ouais, merci ngai Ogi Kaseka na famille Kaseka. Mutu asimbi charge ya Tumbazazu, animateur na bino yeyo. En tout cas, c'est peli, merci. Boya Godale, leader Régisa Banzelinga Bulo yo. Bilogo Misatu. Mibale la sia. Mogo yedelema yezanini. Bilogo Misatu. Merci Ogi Kaseka. Merci. Ouais. Ngai pena les chanteurs pena ya sambi la musique to beta mais to lobi ke to pesaka makamuna ka tsa Luanda quoi
pour Luanda nde yango nde makambo pour Luanda eza comme ndeti poto donc nde tofandi awa bafali bayaka bato tu bayaka yango ke biso na kati ya sambila muzika topesa mpe kaka bamakambo na ndenge na biso oyo dikensi bayaka ya ndule mpe na forme mpe nazali mais bayaka kaka ya ndule tokendanga ya bien donc nazali mwa eloko ezali kima kisotokele muna mbanza kongwe ekima kisotokele muna mbanza kongo wishe nazobelela mbanza kongo soywe nazobelela yambula mfomo talandengo zako kosola chibi talandengo zako kosola bayobiki nzodiseko ya mabe donc ibozwa yango pena na motema malamu boyamba waya kitokosi molingo ezalaka talo te soki ekomi talo yeba seke eza bolingo ya malonga te soki tembe yeyeye soki tembe tuna Olga Zinga ouais oyo aroba chanteur de charme chef d'orchestre ya Sambila Muzika donc toza wana topesa maka mingi nde Tumbazazu dasa mupende ezoflashe ezopesa makambo ye mupende lelelelele mupende atobinaka na dasa mupende dasa mupende tosukala merci leader Jisen Zambia babiboyi batedi Delangi Malos secrétaire du mouvement nayembaka nanga te charge eleki makasi yango naza awa Delangi Malos le secrétaire du mouvement ebela koloba eza te mais mwa mbote esala bien na musika vraiment Daïda Clark le gars mopila na point noir Daïda Clark le gars mopila asalaki na bonzi na compagnie ya pétrole Daïda Clark le gars mopila mon grand frère propre Glody Kimberly maestro musika sola bina ko matina Belgique masa nanga Jérémy Lewaba na bela na tiki kutu baloba te makele le fils na Grèce yangiama biro na yo delia malo so apesa makambo e koma na bel Merci beaucoup. Donc, on va sentir quand même artiste na bango, ba talent doué, doué. Na talent quand ndé bomoni wana. Alors, Nzambia, programme na yo, il y a album, il y a groupe Mumba ya Sambila, ils ont ndenge nini po bana mai ba ya ko savourer parce que lelo to vendre na kati ya São Paulo na plaque à 13. Plaque à 13 là une sika moi propre donc on a convidé on a l'équipe moko pour convider bino ne so bolinga bo pe bien bolinga moi boza tana moi balcon boza mon pepe na ndenge ka likolo wana to na São Paulo na plaque à 13 donc boya pe bo découvrir sika kalate to pe ça ba indirect sur ko boya ko savourer sika o. Ouais, programme en mouvement que mouvement Tumbazazu donc il kalate d'ici juillet déjà bokozwango déjà au topé ça gena dasa on peut déjà bande annonce donc il kalate déjà bokozwango ba clip makambutu bokozwa déjà bandole kaleka déjà programme en mouvement que biso répétera chaque lundi jeudi awa pena na 4 na plaque 13 et ouais to répétera pena awa donc tozana posa oyo ayebi ke ayembaka ba guitariste ba bassiste ya Doumé to pena na posa na bino boya donc il soki boye en tout cas boya pena soyez les bienvenus donc programme pena mouvement za bongo. Alors numéro ya président pour na mouvement ça même ça Monique no akoyena ko ya ko s'adhérer pas bien. Bon pour le numéro pena beaucoup de numéro sec qui peut na comment déranger fort la grâce. Donc on a trop dérangé beaucoup de numéro sec qui on peut ce numéro ceux qui bo bengie bo zwanga en direct. Donc c'est qu'on peut ce numéro. Voilà, c'est qui au côté juste pour na moi rapide. Répétez. 947 569 108 direct au juste pour aux sec pour na move donc yo oza pour ça o ya ko adhérer na kati ya groupe oyo donc numéro ya mwana ba pesi ya sec bengi au yamba yo akwa indirecta yo po oya osala ba ko ça ba testa bon test venir ko zanga te mais toi on a pas ça ba tout sima to bando kata j'ai des kata mais baya bango tu baya o pa munika sala comédie aya po
Tu avais tout année au thème de l'élection de la Covid, la quarantaine année photo global bio nyoso to bombaki. Quand tu vas avez pièce qui bien fouka, on a théâtre peu donc nyoso to pesa makamba la moko. Ba ko tambala moko. Merci beaucoup JC dans Ebike Zakima un grand plaisir pour Nabiso to ya. Merci vraiment, merci. Mais quelques salutations na ba oyo nyoso ba soutenir JC pa oyo ya msoko ko benga ko ba ko peso coup de pouce na makambo à faire oyo bandi ya musique. Ouais, ya liboso bena na remercier na le président nga King Babulai. Donc il vient na biso mukolo o azana kata mouvement. Oh ye pena ndima pena ko zala nanga atalaki agité mabité. Na moni peto azana venir. Azana venir, il faut na zala na ye. Donc il a payé Mbote, na payé Lili Tumba, maman présidente Mbote, na bosanité le grand manager Wilson Zombo, ozana epe awa na musika na moni kota Canada, Zina Kavena. Mobali ya moi c'est tonton Bernard Toyambi, moi na bango témoin na Toyambi, Yoso Toyambi, nebi ke bazo mona. En tout cas na posa ya Lisungi, na bino, petit na nga route open Fabrice Toko. Boya bo soutenir au mouvement na bino, na kesu na ngamba Allemagne, po ngamba pe na vanda na Allemagne. Pour moi poto pour mutu bali ngami na Turquie awa oh non ba pese ba idée oh non so akomi kuna otinga makima akota Grèce non ngana zala de na ba poto wana likole ko ya na ngote masa na ngeri kitondo na Allemagne na mosine Béatrice bambote na bosante David Yela mwana ko le pont na Belgique na pesi petit na la vie mulumba les gars pétrolier na kin et puis on bambote ba Nicole Kavena Olga Nzinga vrai sera mboko yo Bossam Boss Claudio Mabi sponsor à Mounene. Donc, oyo keno abaki ba jiko fona za na hôtel Tropique moi une semaine. Bon mon ya benda sou ndenge zalaka. Ouais, ça na ye. Na cadre du leader yo yebi. Na remercier équipe nyonso ya M la Grâce TV, na yo moko la gracieuse babi moi si moindo. Donc danger. Donc danger, na bisante ba réalisateur na biso na ya nani? Akapro. Akapro. Akapo so ça ne rumba ye bina fo azwanga mubimba ouais na bosante journaliste na biso moko ya santé donc yeku di quarantaine wa ye bien ngote donc no ya nga congé c'est na vimba ta pour ça munene fort no ya bina c'est moi congé na pese be mote ki kombo moke Christopher en tout cas ba mbota trop en tout cas botika ngate la grâce yo bito banu na passe na ba petre ngoli donc Koti kanga te photos za razala ka yebi. Ya moke Christopher pe na ngamne na moke show. Moke show. Dimanche prochain oya sur na plaque à 13. Na yebi que de la malo si ana ba charge junior. Na yebi que foya et ça sou bien. En tout cas, moi il le bapena ya mwana na zaki na mo. Merci beaucoup, le plaisir était surtout vraiment na binono se obozaki papa Olanda biso lelo na moni sambi la musique tozaki na mo epesi makambo na bandenge na ombo sentir na ba talent oyo ya minene oyo et défilé awa quand même ba lobby alors ponanga na ebike na asu na liloba te wa na tika bino liloba ya kosalela biso mwa eloko mo wa muke na tika bino yango bobini sape ok la grâce la TV faut ba bina dans sa mopende d'abord quand ça dans sa mopende pour que ka bien ya monte oza banda nos todo sala ok banda nos promotion ya moka ya wana merci na tiki bino là je dis merci na bino so na linga bino mupende le ma zwa mupende le zwa atobina kana dasa mupende dasa mupende dasa mupende voilà ye mupende le mupende le atobina kana dasa mupende dasa mupende Jiseline ale jise pesa makambo mama pesa makambo ale jise pesa makambo mama pesa makambo Samila muzika topesi makambo mama pesa makambo ouais déjà ok Tokai kumbe sia kumbe bamwile bani banganji bani bampenda bani bamwisia bamwile bani banganji bani bampenda bani bampeja
biloko misatu biloko misatu biloko misatu kikaseka biloko misatu mibale lala sia moko yedelema yezanini sia biloko misatu moko yedelema akaseka somotrodi Moussapi, moi messieurs, Moussapi, moi messieurs, Moussapi, moi messieurs. Merci famille Kaseka. Apesi mbote na famille nyoso Kaseka partout bozomi bino Mado, Sandrine, moi c'est nanga Chancel, na mona nanga Alegria. Ba mbote belé. Merci beaucoup. Ouais, GDG Basi San Paulo. Na pesi masananga Christian Banchombo di. Oh makambo na otata foza ba chaque jour tara dikensi bayaka. Donc Tibambalo Tibasu. Talaga yo ensemble. Jocelyne Toto Olga Singa vraie chérie. Déjà Okia Will Sosombo le grand manager. Mwana na ngai Malase Gabriel basali besika bosali bamasa na ngai Yakin Kitoko Doze.